Bon. Oh, ils ont déjà casquette. Ça comme la bopé, tout côté na kati. Côté na kati sa casquette, na kati sa casquette, ça comme la bopé, tout côté pe la kati ya t-shirt. Il y a comme la bopé, tout pour vous dire que maintenant là, Moussala et Bandi. Donc, to appliquer, maloba nzambe nenge yeso alobaki, travailler pendant qu'il est jour. Donc, travaillons pendant qu'il est jour. Moment ya kosa musala eza pendant journée za la c'est le moment ya ko se donner vraiment comme pesa penza. Oui, nous sommes confrontés à des difficultés belé. Donc tant eza vraiment moi mon boulot parce que tous en a ba occupation et belé tant qu'une mère de famille, étant qu'une épouse de quelqu'un, étant qu'un employé quelque part. Donc na so travailler pe sous quelque part, c'est pas facile. Mais na kati na nyonso wana nous sommes dans l'obligation ya ko créer toujours tamo ko boye po na nzambe. Il faut ko créer toujours tamo boye po na nzambe parce que soki to sali yangote on risque de passer à côté. Ya mission na biso o nzambe atela ki biso na kati na mokili oyo. Nzambe atela biso na kati na mokili po to za bato to za ko éclairer mokili, to za la bato to zo mema mwinda na kati na mokili. Yango pona yango esengeli to ibana ko kongengisa komema lumière wana emonana na kati na mokili. La raison pour laquelle musala oyo nzambe apesaki biso o nzambe ameta biso en cœur vraiment tolingi etele malisusu tolingi vraiment etambola tolingi avancer ekende liboso bien atina nango pona ko faciliter que musala na biso wana ekende malamu. Donc na jijaki bon ya que en tout cas esengeli moi quelques appareils quelques matériels et bana kosomba mapo juste musala na biso ezala vraiment na facilité penda ya makasi tango tozo sala ngo ezala vraiment ekende penza malamu. Yango toyebi na kosomba appareil na biso oyo tosombi appareil oyo eza ya nzete. Donc yango to bana proposer nini na biso parce que pendant que na ndosela no ba vidéo wana nazaki penda na nzete penda te ya ko telemisa penda caméra. Donc ezala kite ezali juste kana bunda na kaka pona na sa la bino. Mais si cette fois-ci Dieu nous a fait grâce tozu oyo lokola tozu yango je pense que eko faciliter biso na musala to bana ko telemisa na biso caméra et puis on fait tozo sa musala ndenge elongo bami. Et par la grâce de Dieu nzamba ebi pe susu na ko pambola biso to sombi pe lisusu oyo juste kaka po musala biso esale ba pe malamu. Donc to sombi pe appareil oyo to sombi pe oyo pona ko poza pe kaka caméra na biso po musala se malamu na sina fungoli yango bomoni yango ndenge wana. Donc to sombi pe yango juste po musala na biso et se dérouler vraiment malamu. To yebi pe susu na kosomba pe lisusu appareil mususu oyo to sombi yango yo oyo sa pe nzete. Donc ya nzete mo penza mulai et bando permettre biso pe lisusu pona ko filmara kaka. Donc nyonso eza juste pona filmage que filmage na biso penza et que ndependa malamu filmage na biso ezala penda bien makasi. Yango tozu ba appareil oyo nsamba sali biso grâce tozu yango tozu yango. Donc kata nous siko maintenant ya ko fixer penda bâton ya ko se donner ya ko mipesa makasi malgré na kat na difficulté otosa nango ya ke ton eza penza mukie mais na kata tan wana foto kota tan ya nzambe pe na kati faut tan ya nzambe pe ekota il faut tan ya nzambe ekota parce que soki to sali boete soki to fournir effort te donc on nous ala toujours kata tan ezate pona osala musala oyo tan ezata lo tan ezate kolala kola muka mikolo ezokende kolala kola muka ba nezo ezokende liboso. Donc tozozonga simate on fait qu'avancer. Et alors pendant que toza ko avancer nous voulons en même temps aussi accomplir la mission de l'Éternel. Donc mandat on nzamba pesa biso senge to kokisa yango. Donc fardeau to memara na kati na biso o nzamba poza na kati na biso sengeli to yeba na kosalela yango. Nous sommes de missionnaires na kat na mokili o nzamba ta mutunyo soto na kat na mokili o pour apporter un plus na ye. Alors na kat un plus nzamba ata na kat na yo il faut osale lango parce que ceux qui te na suke yo oyo bimaloko la serviteur oyo
bapesa ki likabo mais akamata ki likabo ana ke no sa nini akene ko bombango parce que mukonzi azalaka trop dur mukonzi azalaka boye malamu kutu na bungiselo ka pesa ngate mais na bombango au moins po mukola suka na zongisele na loba tale loko yo pesa kinga yango ya kanisa ki kosala ndenge wana ba obetele maboko akanisa kosala ndenge wana mokonzi akosepela nae menzo kande na suka mokonzi tanga yaki mokonzi sepela ki na ete parce que alobinga na pesa ki likabo oyo ezaki po yo bomba ngote mais na pesa ki likabo oyo po o multiplier yango po o travailler nango mais lokola yo multiplier te lokola yo travailler ngote et puis fallait que kutu ozongo tela ngata na banque pona ke na banque na suka na kozo de fisc ata moins intérêt moko boye likolo mais du fait que yo sali ndenge wana te osali bongo te to moni nini sori ya moto wana ezalaki nini babwakaki ye na moto ozomona epai wapi oyo koswa mino ezalaki nyonso wana pona nini po azwaki likabo bapesaki ye akendaki kobombango yango yo ozolandanga soko oza na don moko boye nzambe atia na kati na yo luka osalelango luka o mettre ango na service des autres parce que soko mettre ango au service des autres te mukola suka oya risque okoma lokola ndeko oyo akendaki ko se retrouver ya somona ke ko zongisela maître loko ka ya pesa ki eza malamu nzoka nge pa maître ezalaki malamu te sepelisa ki maître te maître azana besoin d'intérêt yango ba intérêt ngo ezani ba intérêt ezake moni tango nzamba tsali kabo moko boya oyemba na kati no tango zoyemba milimo batezo pambwa mabatu bazo kota na kata présence na nzambe tango yozo sala bongo likabo wana ebota ba bénéfice soki nzamba tsali kabo ya ko évangéliser na kati na yo tango yoza ko évangéliser batu bazo lendisa mana sima nango batu bazo sala sauver na sima nango batu bazo zo makasi ya ko avancer pembe na nzambe tango yozo sala ndenge wana omona ke non epai na nzambe ezaki ozozwa bénéfice donc likabo wana nzambe atia na kati na yo ezobota donc nzambe ndenge aza na besoin ya babénéfice nzambe aza na besoin baintérêt na oyo atia na kati na biso aza na besoin ke non mokolo ya koya tozongisa yango na baintérêt donc soki apesaki yo moko mokolo oyo ozozongisela nzambe luka ozongisela ye ekoma ata misatu ekoma 5 ekoma 10 donc ezala ebele si multiplier kolinga teke ozongisela nzambe kaka ndenge ya apeselaki yo nde yo ozongisela soki bapesaki yo 100 € obanda commerce yo kamati mkola suko ozwi 100 € ozongiseli mokonzi ke non opesaki nga 100 € na oyo yango nazongiseli yo baosepela na yo te mpe bakokondane yo akoza kozongisa kaka oyo bapesaki yo donc luka mokola na ntango ozozongisela nzambe bapesaki yo 100 € zongisela nzambe ata 110 ata 120 130 140 150 1000 donc ata 10 000 donc yo luka zongisela nzambe na baintérêt parce que tant yo zongisela nzambe na baintérêt nde nzambe akosepela na yo nde nzambe akotia ope na place moko ya malamu ndenga pe na bi embadi lokola nzambe atia likabo na kati na nga lokola nzambe atia do na kati na nga na boyi mukola suka nzambe yo bandoloba na nga mami napesaka yo likabo boye napesaka yo don boye mais pona nini yo kende kokundango pona nini yo kende kobombango pourquoi otiaki yango na service des autres te yango na lobi malgré ba occupation nanga malgré que naza vraiment temps ezanga mukie mais na lobi ke na temps wana ya mukie na lingela bana ko kotisa pe makambo nzambe na kati donc na temps wana ya mukie nazomona vraiment que ça coincé mais na kati wana na lobi que non il faut na bana pe ko kotisa mo ba intérêt ya nzambe cela veut dire ata mo ba émission moko tange ezokota ndeko tango yo landanga yo pambwa minga kuna na zimo intérêt la ngepa ya nzambe tango yo zolanda ngai ozwi moi quelque chose moi implice motivo ne loko moko esungi ne loko moko moi implice wala tange ezobakisela mela yo eza pe pa nga pe intérêt ezopesa mponga pe na besoin ke mukola suka nga pe na besoin intérêt na besoin intérêt que notango na ozongisela nzambe na yebisa nzambe ke papa opesaki ngai likabu boye tala na nsima likabu boye nasalaki chaîne moko boye yango ebandaki kopambola bato tala na nsima likabu boye nalobaki boye nasalaki boye donc naza na besoin ya baintérêt na besoin ya bénéfice mpo na boyi na ngai nazala condamné lokola moto bakondanaki wana oyo azongisaki ndenge bapeselaki ye la raison pour laquelle nayebisi bino ke chaîne akombola bobeto ezongi en action
chaîne abiso ezongi en action juste pour ekoka ko bénir ma bote belé, juste pour ekoka ko bénir bato belé, juste pour esa la kaka bola moupe emema mpole esika molili ezali. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Abonnez-vous massivement na kata chaîne abiso akombola koma bopeta ngo moninga na bité lokola to banda siko masolango lisusu malamu to kotela okanga na kati ya na système ya teni quoi yango to yeli yango boye to yeli yango boye mwalo yenge mwanini me na kat nango suba simezande Yesu na se nango suba simezande Yesu. Donc to eto présenter bino juste Jésus to ekomema un plus na kat na musala oyo. Que Dieu vous bénisse. Donc on a présenté bino déjà ba matériel eye. Donc tozo banda musala blague ezali susute. Donc plus question de distraction, les distractions là-bas. Donc ça musika parce que ma soleil banda donc to boyo distraction to boyo. Yo distraction ba manki atan ota ezate boy to boyo quand de to ata osala makamsus ta wala pe photo sango pe pona Yesu donc yo ona no s'abonner te koma bopete yo beta porte na ndaku na yo fongola yamba biso tozana biso kaka bapandi sango tozana biso kaka bato baomema mpole tomema kaka lumière tomema kaka mungwa mpona kotia na kati ya biloko mpo biloko ezala gu biloko kolamba ko kitoko ndenge nesi biloko wana ekoti mungwa te zero okolamba biloko no kitoko ndenge nini obomelango pena nzoto me biloko wana se ekoti mungwa te eloko ite fo kotiaka mwa mungwa ntango otie mungwa mbala moko oyoki pena biloko saveur nango mpenza ebili kombola bopete ezalaka mpona omema mungwa ezalaka po etia nango mungwa esika mungwa ezala ite yango eyekaka etia nango kaka mwa mungwa kaka po epesa gu kwa po epesa kaka gu ezala c'est bon. Donc abonnez-vous massivement na kata chaîne abiso ya kombola bopeto. Donc, bozala jamais dessus, comme je le dis toujours. Bozala jamais dessus. Vraiment, na bino tango mingite, na souhaite bino. Continuez ta journée, malamu. Soyez bénis dans vos maisons. Que la paix du Seigneur soit votre partage. Que la joie du Seigneur soit votre partage. Comme nous dit la parole de Dieu. Soyez toujours joyeux. Je vous transmets la joie du Seigneur. Donc, esengwe kota na libala na bino. Esengwe kota na ndaku na bino. Esengwe kota na mabota na bino na makambo na bino nyoso bozo sala esengwa nzambe kota. Et la paix qui surpasse toute intelligence, la paix du Seigneur que le monde ne peut pas nous donner. Faut boye bango. Mokilo yo ezana kimia o epesa ramezana kimia mususu ko opesa te sko nzambe kimia o ya pesa rabiso babela kimia mokile ko na ko pesa te. Donc pe wana ne kombola bopeto ememela bino la paix du Seigneur que le monde ne peut pas donner. Kimia wana ezala partage abanda kuna bino, ezala partage mabota na bino, ezala partage na bino na nyonso boza ko entreprendre. Que la paix du Seigneur soit votre partage. Je vous aime beaucoup et je vous dis bye bye à la prochaine numéro, à la prochaine occasion de mon année par la grâce de Dieu. Bye bye. Kombola bopeto.